Chers téléspectateurs, il y a FM Télévision, ils ont Sengo pour Nabiso, Kokota Nabanda pour Nabino na cadre. Il y a tranche Nabiso FM exclusivité, et la tranche Oyonde te Sabino to benga rabatu o bazali na boanya pe boye bina domaine moko boye pour que baya ko panza vraiment pour que bana mboka ba comprendre et loko nini ya motuya o bango baye na ngo pona lelo tozali na mama ya Longonya o tozali ko yamba lelo ezali bongo mama Matondo Liliane azali représentante légale ya ESSB étoile PV ya Longo ezali bongo église autochtone na ye elongo to ko beta masolo et belé vraiment pour comprendre que aenelo comme tuya pona bayi église autochtone peli susu pona mboka na biso République démocratique du Congo. Maman Matondo Liliane na mbote nao mbote mama journaliste ese sengo pona biso ko yamba o lelo na sepeli mingi po yambi ngai na kati ya studio ya papa Maluwa Bilili parce que soki totali na uti mosika mais oyambi nga na esengo nga pe na peso merci mingi. Voilà, merci beaucoup aux alliés représentantes légales. Il y a ESSB étoile PV Longo. Les alliés ecclésia oyo sali bien mutuatike la kyo. Bon, les alliés église oyo nga moko na sali na monike na travailler mingi na batata molimo bakei o batikela ki biso ezo simbate molimo atata yeko kambanga bike o travailler mingi na batu et comme si kotan yo sa ela nzambe yo moko nde nazwaki lokano ya kofungola église étoile pe kombo wana utaki kana molimo nde tata pesa kinga yango lelo nazo travailler na kati église étoile. Église étoile le lingo lobanini pona nini étoile étoile ya molimo santo eza étoile eza lumière parce que molimo santo tango ekiti et longolaka molili esika o molili ezaki lumière ekitaka étoile o ekangamaka te étoile oyo ezaki ata lelo o bomo ya moto eza na molili tango étoile wana molimo santo ekiti moto azwi lumière akangolami abiki apambwami azwi kimia na bomo na ye ndeti na tata pesa ki kelingomba oyo eza église étoile Pevanlongo et bénédiction yango nde nazo kamba lelo oyo ezali na ibande na Kinshasa to na intérieur ya mboka na province. Bon, église étoile na bandaki yango awa na Kinshasa na commune ya Maluku. Na bandaki na commune ya Maluku mais musala nanga na bandaki yango bandakala na pri Kenge na province ya Bandundu. Nde na yaki mwana muke na bandaki yango ça fait âge à 10 ans. Na travailler na bima muswa na batoma manda kei lelo oyo na yeko kota na papa lukutu na Pevanlongo étoile nanga esenga kikaka na kota na PV ya Longo nde na kota ki na Pevanlongo 2007 to kabwa na bango nde awa na 2021 pardon nde na yaki kosala étoile Pevanlongo. OK, étoile Pevanlongo lobi za na commune ya Maluku. Commune ya Maluku na quartier Mikao na quartier Mikao lelo on za na commune ya Nsele na fongo lisusu banda 2022 ça fait commune ya Nsele 4 ans yangoyo commune so to tie inane ya commune ya Maluku et ça le quoi 5 ans ya délai na. Très bien. Moi si kasoza ko kumba lingomba est-ce que zalaka penza epesa melaka yo facilement? En tout cas, vraiment lingomba pona ngai eza elembo tata atiakinga banda libuma mama nanga nazaki mineur. Vraiment nayebaki lisumu te soki natanga ki ba classe a minene te soki penza nayekolaki ata kokanga suki te na koli na ba permanence parce que eza elembo tata tiaki kati nanga. Donc naza oyo naza penza nayebani banda depuis province Bandundu na Kenge na sali ba miracle ndenge na ndenge alors molimo nanga nazokola na yango nazobota bana kana kati musala tata ti lelo o nazokuba nango ça fait banda âge ya 10 ans nazalaki na bandaki molimo oyo kitelaki ngai lelo oyo naza na 41 ans nazokende déjà so to komi 11e mois alors déjà
ba 31 ans 31 ans déjà. Il y a expérience ya musala na poité na penguité na babysité nazo kende na ordre ya bunzambe tant le bureau ça la miracle donc la nini vraiment ba comprendre bon molimo na nzambe soki ekiteli ndenge kitaki na mama kimpavita papa mvuluzi kimbangu azalaki na nyonso molimo sante soki ekiteli epeso sagesse ezoko fongola yo komona esika mabomba mi ezali bakunda na sa mabele okobimisa yango zali prophétesse naza prophétesse soki bakunda na mabele na kobimisa na motema mutu na kobimisa na kopeso na kosalo délivrance na kobimisa prophétie na kopambola pe maladi na bengani yango ekimi bana baza bondoki nazo salisa loki miracle zamba lebele soki po lobi keno nakende nakota zamba na travailler miracle oyo lingi na sala kayango mama toza na kokoba na masolo tozo loba na cadre miracle lobi ke osbiki sakape babeli kwa maladie ni yozali munganga te bon maladie traditionnelle maladie nyonso maladie nyonso mutoyo azaki oh ba poisonné ye poison wana faut pas que changer makila na regretter kutu ndenge bana Congo bazo kende ko changer bango makila et pourtant toza molimo centre pesi biso bwanya et pesi biso kisi oyo ya kopesa ke tango zui poison ça dépend ya délai olingi ya kokata bakata yo panda libela tili wana yo mokana nzambe na yo to swati inane 2 ans ezali soki ka mbasu ke mutu pena ta poli penza tango nazolo baboyeba o babika na mbasu batambola baza ebele donc banda penza miracle banda bandundu plateau de bateke tiko koma lelo oyo na mabele ya commune ensele miracle zo continuer toujours ezala obela ka pandi ezala obela ka oke ezala obela ka maladie nyonso za nango soit sida dans 2 jours 3 jours sida na yo esili soki peke ozana maladi moko ezaki libumu na yo kovimba babwakelo maladi moko tobenga kango na munoko mboka bambimbi wana ke babambi yo penza zemi ya butu na botisaka penza bamusuba tia bango beponge bamusuba tia bango ba police adeti babilo moko do mutu mutolo penda etoboki penda tofina ezobima na mutolo nazongisi na kimia ata bakei maladi wana eza visible ke bake na yo na hôpital ya minene mboko oyo maladi esilaka te en tout cas nazolemba na eloko te soki nalembani oseki kobika te mama matondo nayebani partout nayebani partout na contre na bino na Congo mobimba avant même bakisi nange kenda tina poto ekendaka nango bangola ekendaka a partir kaka ya bato nayebani na bango bazanga bato na bango na bapoto soki babengi na sali kisi ke na agence mutu abiki alors maladi nyonso o ezaki maladi na traitaka yango soki pe mutu wana azalaki na kindoki to aza mwasi ya butu to mobala butu nyonso eza kati na yo to ba masque de vieillesse ba hémorroïde wana kutu ba hémorroïde kutu eloko pamba na benga ngo kutu liyanji wana eza eloko te alors biloko wana nyonso vraiment naza penza na makasi na yango ya ko travailler sake na bakisa lokuta parce que molimo santo linga lokuta te na lobaka vérité. Voilà, merci beaucoup maman Tolandi vraiment na boké bito ebit que on a ebandé te présenter te ozali pe membre en tant que représentante légale ozali membre ya alliance des chefs spirituels Bangunza des autorités traditionnelles et des dynasties royales ou ozali branche spirituelle ya coalition interconfessionnelle pour la nation to mona kibino ko kende mokoka et pas il y a ministre il y a délégué aux anciens délégué à la finance ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants et les airs Tambwe Poshi okendaki ko solola na masolo o etali ya bokoti na bino to attention na bino sur la situation ya sécurité ya mboka na biso to yena ka ya mabele na yo oyo bandeli lingomba lobi na biso te uti na kenge oye osali lingomba na maluku mais mabele wana ezali ya kobebisama lelo eza na miliso babengi mobondo ekoti kuna na kati est-ce que na molimo ye oso yoki makambo wana mama tondo mama journaliste parce que na ko bomba eloko te kokota na ndako mokonji vraiment na groupe d'alliance oyo eza lisanga oyo eza ta ya nzambe nde koki
parce que ba prophétie oyo elobamaka banda 1999 epesamaka penza ke l'an 2025 ekozala penza mama na likambo wana naza na église de Jésus bima mosoir. Vraiment nazalaki wana na âge ya ba 11 ans ou 12 ans. Alors tango molimo santo elobaki na biso elobi ke makile kotanga na plateau de bateke, makile kotanga et puis ekolo Congo ekokoma penza moto l'an 2025. Mais batu bakopesa yango kimia eza kaka bino oyo lelo oyo boyo bozwi molimo mosantu bolangwe molimo mosantu nde lobi bokobundela mabele ya Congo indépendant molimo nde nzamba kolatisa bino nguya pe pouvoir po bobundela Congo. Alors soki tozomona yango boye biso bangunza penza oto yebi makambo nyonso ke lobama molimo aloba yango tozo regretter nango te mais pas ezali parce que tanzambe ezaki akokoka te parce que ba izolaka biso makasi tozomona na miso pe tozobunda quand même parce que ndenge naza boye natiki province ya Bandundu te natiki pe province ya nini commune ya Maluku te parce que soki natikaki yango mbelelo danger ezali vraiment namboyebi na ngai naza nango tata azotindela ngai na tango mibondo ebandi na commune ya Maluku na quartier Mekao wana église naza na quartier Mekao bayebisi biso en tout cas ke kuna lokito ebandi parce que nani oso molimo azoloba ke mabe wana na boyoki eloko te kasi molimo nezolobela molimo alobi ke na pesi yo makasi ya kosala boy parce que mabe ezoya bato bakobomana na ba machette bakobomana na manduki bakobomana na ba bombe. Il faut que bato aux entourage mabe déjà ekotie la ka oyo molimo alobaka yango ekokisami. Vraiment plateau de bateke ekoti des ordres toyo komona avant même ngamoko na détachaki na yaki na mabele ya commune ya Maluku na commune ya Sele pardon na tikaki commune ya Maluku parce que danger yaki makasi bo moto elata kinga mais tant na commune ya Sele tata yoko ebisanga zongisa misu na sima esika yo uti fo bundela mabele wana mibondo ba commune na décision il faut bakati sa maya Sele batake ba mekao tututu bakati sa maya Sele bakota kati na ville ya Kinshasa tata yaki kopesa ngai bwanya penza na nzela yangu ya molimo santo basali basakoli balobaki batalisaki nga na kati église ke il faut osala cérémonie boye kita yo moko tina mai ndombe oko respirer na mai ndombe pendant 3 minutes oko tema na kati ya mai obwaki cérémonie wana oko yoka après 3 jours kimie kokota mba kokoko ya kote bino bozalite. Alors na se protéger qui pena ko sala cérémonie wana nzambe pasala ki après 3 jours kimia ekoyaki kokota tina bomona kimi bondo penda ba yeko doze kimi ekoti bakatsa ki susu kotote na mikolo uti koleka na mabele ya kwangu kuna na kabuba kuna vraiment wana pa ya mboka na yo wana na mboka na ngai esikanga na uti nde mabe penza ekota kimingi mibondo batango bakimi plateau bakeko take kwangu kuna bamboka ba makengo bakalala bato bayebi penza kabuba vraiment makila penza batu penza bazalaki moye zati molimo aye kotalisanga bifo oni atakuna na tuni tatana kokoma kuna na moye nini abifo ni atakaka kuna osala cérémonie ndenge osalaki na plateau na mona ki eloko akosala te na luwaki moto naza na mbongo te na luwaki moto bana église basangisaki mwa 10 francs tokendeki bato misatu toluwe moto tokeiti kabuba ngana niataki mboka na komona mai moko babenga ngembo na kabuba wana na kendeki tina source nango vraiment bakikabanga wana ezalaki pena très dangereux na kuti bato bazalaka na bazali susu te wana nazokende na bomoto boye par esprit tozokutana pena bango bataki mais lokola nazalaki pena na molimo na nzambe tina salaki cérémonie okutana na bango na nzela bazaka baimboka kati ya baza batu moko penza mibondo baza batu ozomona buite baza batu moko tango ozoki na nzela eza libre certain babimeli yo baza mikuse penza baza pena mikuse babilima
mibondo ozoyoka ke mibondo baza bilima baza ba oyo te bazomona na mai na makila boyi soki babimeli yo ata omikangeli na ndako ya kobimela na kuna na ndako vraiment tango bazobimela biso bazomona kaka keno bon oyo aza mwana ya mabele o kenga na kemission nde na travailler ki cérémonie nanga na kozonga na yaki kozonga wana na sala ki cérémonie wana na mabele moko bapesa kinga kombo eza na compagnie ezalaka Ogamani Lara nazaki penza na nani na Kimbaka nde na travailler ki labo wana kozonga nanga penza kimia ekotaki kote wana mais na kotala ba risque wana nyonso tina zo travailler l'état yebite gouvernement yebi le côté muto yebite nga zo kene kaka take musali na Nzambe na yebi le côté vraiment ezo salanga passe mingi nde tang ba groupe d'alliance to yaki kokuta na papa mfumo Kimbangu Munanga nda yaki kolukanga bi mama ndenge na mona pena yo zo sala ba miracle ba cérémonie et sepisi ngai penza na yo kaka pe na mona yo na sango mais na ye koluko pamba te to na posa to sangisa groupe d'alliance vraiment poto bundela mboka na biso nde to yaki to bandaki alliance na sima ya alliance nde to moni ke non il faut to toucher penza gouvernement parce que tous à l'insécurité et soutenir biso na oyo koki ko pesa biso insécurité pour que to travailler penza pour to sisa makambo nyonso to za posa ya kimia na mboka tina to kotaki na ndako ya mokonji pour que to pesa mboka kimia to zo sala ba cérémonie cessé mais za lilongité parce que soki okufi mutu akoyeba yo azate ekokoma ye pazaki mobondo ye pazabo parce que mokili ba mona kaka oyo ya misubome oyo esprit ba yebite loko nini zoleka vraiment naza ngunza oyo nazo travailler milimo ya batu nazo travailler pour na mboye ekolo na ngai oyo elaka papa Simo Kimbangu. Très bien, ozo travailler pour na ekolo tonto tuna motu na boye uta bosi bomoni ba mobondo ango kino lelo bozo mona bango kaka bazo continuer ko sala ba désordre. Bon vraiment tango na sali séance ya suka va même na mona ki bango boye et puis na kati ya mboka wana bazo sangana kapena batu mboka mais séance ya suka o to travailler ki penza batu mboka kuna na kengi batu mboka kuna ezali ba autochtone kaka kuna na kati ya bayaka bazo liaka delongo na bango bazo liaka na bango me bango pe bazo banga bazali bateke ngambo musu bayaka bango baza kaka bayaka bateke baza ngambo o penza soki kote mbankana mais kuna nyonso ngambo ya kwangu okei baza bayaka mais ndenge ngape naza muyaka naza makila kiamfu naza penza koko ya kiamfu tata na ngai aza pena ka songolunda mais ngai molimo na Nzambe ezoya ke ngape na wamba na kenge alors baza penza ba oyo te oyo to moni penza bazo sala ba double bango baza ya kodoze mais bato wa sala ba double ba chef coutumier bazo kata na banganga ba kata ka ba kata na bango wana te okoma na biso kisa mobondo po kaka ozala makasi ya pese po azala makasi mais ye kuna ke ko travailler yango e komi abana ko kotela batu abana ko botola biloko ya batu bezala bango moko ba mibondo bazo se planer loko wana te vraiment baza batu te oyo kaka ye loko ne ya kolia fobwa kana mabele nyonso eza mabele ki so tali ye boy aza penda teke mutu ya boy baza mikuse pena ba diable alors bazelo comment koza il faut esprit kaka il faut ka ba prière cérémonie vraiment nde ko senga lisanga bango poke toyeba kopesa kimia na kati ya mboka parce que ba onos bazo sala ba désordre et sengeli ko kitisa bango penza ko neutraliser ba biloko wana nyonso ezo pesa ba force à partir déjà tozo sangana na ba chef coutumier to sangai na banganga ya mboka oyo to bengami alliance tozali sanga alors nde tozo luka biso na biso ba o bangunza bakena bangunza ba o ba mfumu bakena ba mfumu ba o pe bazana banganga bakena banganga pona kokitisa ba esprit milimu oyo ezoko attaquer mboka poke kimia ezalati vraiment nde loko penza et alliance pena tozana bosenga ba vraiment gouvernement atia biso na matoi atala mikie na biso te atala te penza o biso tozali ke tozotambola makolo en tout cas tala nanu ke eza kati na biso eza mbongo te na gouvernement tozana posa ya mbongo te
vraiment toza posa mbongo te toza posa eloko bomengo moko te po soki pona bango na ba pouvoir misala toza nango toza capable okoma na mbongo mais toza posa mboka ezwa kimia eloko tata ki fumuki mbangu atikela ki biso penza eza ke kimia na mboka ifo mboka ezwa kimia soki biso moko te eza na bato mosusu bakopesa kimia te alors toza posa mbongo te toza souci ke tozala na insécurité te mais tozala na sécurité ya kokota na bashito nyonso parce que biso ba oyo tango nazolongwa soki nzamba talisinga abi il faut longwa awa okende Congo central to okende libaya lubwa to okende wapi donc nazokende na takaseri ya ngamoko na se tracé na kei na sali ba cérémonie pour na mboka na biso mutu moko ayebite malo soki cas de problème nani akolobela yo to nani akondima yo ndelo kotolukaka pema il faut l'état a chabiso miso ayeba penza ke oui bazobunda bitumba baza autant bazobunda bitumba baza boy toza penza na bangunza mususu surtout basi vraiment molimo centre fandi na biso basi ba prophétesse au pena tozo travailler penza ya kosakana te vraiment ndebiso batoto bimi ba lokola ba cadre na kata alliance ndebiso to benda baninga mususu eza bamboka mususu to kesa ba cérémonie ata mutu ke kotaka te ata voix kutu ya avion ba yebi yango te mukonzi ya mboka ata kutu lingala yebi yango te me bazana ba biloko ya makasi bazana ba cérémonie ya makasi eza pena ata kishasa o elimwe mutu mabe akotia lukiango amonite alors biloko wana fait le matin les 4 coins ya capitale tous les 4 coins ya mboka na biso pour elona manani akosala yango parce que bango makambo ba yebi yango te bazana bazamba bazana biso bazoka kana mama toyi mais bato bazana ba pouvoir bazana nyonso alors yango wana penza basali na nzambe pe ba prophète pe ba prophétesse tozali mais toza différent tozana oyo bazana pouvoir penza ndenge fumuki mbang abundela ki mboko oyo ndenge pe ba mususu tozali baza pe ba o bazaka pona mbongo azoluka kaka azwa ka mbongo bapese kanyaka bapese jeep atambola nango azobosa na keno toyela kini na mokili pe mboka na biso esengele bika pona nini mais biso toza pona bongo te biso toza pona mboka nde ebika souci ya mama Matondo pe groupe d'alliance vraiment na kosepela mingi penza keno na gouvernement penza acha miso penza na groupe d'alliance oyo olelo tozali poke toza ebele pona kaka mwami bale misato tokota kite na ndako moko soki babi tokota stade de martyr tokotonda na biso melo kwa mutu ya ezani wana nyonso kozala ebele to soit kozala soki ndenge nini ezate oto bana kolakisa awa ta eza ya tina moko te tina eza koloba te mais to sala musala batikela biso ane o nyonso batia pesa biso pina matoi bakonji bapesa biso matoi gouvernement pesa biso matoi pour que batikela biso inane o to travailler à travers gouvernement to sala elongo to tambola na bango pour que musala penze sale mboka yekota kimia. Mama Liliane Matondo likambo etali sécurité ezali likambo ya motuya pona mboka lelo yo toza kotinda otala caméra soki ozali en face ya tata mokonzi ya ekolo to ya première ministre azali mama lokola yo olobi tozali originaire ozali descendant ya Kiamvu ozali moko ya tribu yaka ozali moko azali ko vivre phénomène mobondo na réalité pe oyebi bae oyo bazali ko pratiquer ngozo ko mona baona miso ya molimo na miso ya nzoto soko tali caméra oloba na bakonzi oloba yo nini penza vraiment kotala caméra liboso ya bakonzi pona koloba liboso ya bakonzi ya mboka Congo mboka na biso mabele na biso esengeli penza bayoka biso bapesa biso matoi baizole biso mingi koyokela penza bato oyo bakoya nga prophète ngai boye mais eloko zo salema ezati vraiment toza posa groupe d'alliance oyo ba to tombre bapesa biso matoi to travailler toza na bosenga penza ya kokotsa kimia na kati ya mboka na biso toza na eloko mosusu te profit moko te parce que za mabele na biso toliaka na bilanga toliaka biloko ya kolona ya mabele tolala na biso tomesana na biso ba moyi tomesana na biso ba mbula na nzoto mais souci ezali makila Congo etangi mingi bana Congo bakeye belé vraiment na papa mvuluzi kimbangu eloko oyo aboyaki yango na kati ya mabele ya mboka na ye makila bana Congo bakendaka loko abasoso
ezo sala biso pasi soki nazo baluka na sermonie na mabele nazo lelo koyokelanga na mawa soki na kota ki zamba nazo lela oko comprendre bila kena na souci ya mboka na musalonga na zanango penza esengeli bakonji penda ba yoka nanu biso maloba oyo to yenango liboso na bango pe bameka kopesa biso matoi penza batala te ba oyo bayaki ba aventure liboso batala te ba oyo bayelaki ba profit na bango mais biso toza na posa wana te biso toza na posa ya kimia ekota na kati ya mabele ya Congo poke musala oyo mvulusi kimbango atikelaki biso pe mama kimpavita etikala histoire oyo tobengaka keno sisa bidimbu il faut penza bilembo tikala mboka ezala na kimia nde penza bosenga nanga penza na gouvernement pe bakonji na biso na mboka na biso mabele na biso nde yango na penza na ye nango liboso ya caméra. Très bien. Uti kolobama ya mutuya, j'espère que baimboka balandi openza na bokebi, espérons que bakondi pe mboka bakoyoka mbela oyo pesi po ete phénomène mobondo ezala éradiqué définitivement à travers l'isanga ya alliance des chefs spirituels Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Ezake sengopo na biso ko partager moment oyo to komi vraiment na suka ya émission to lingi to conclure Ozali Mama Osimbi Église ESSB Étoile Ozali Moko ya cadre Katina Alliance ndenge na uti kolobango Ozali branche spirituelle Yasine Baimbo Kape Balandio wana opesimbela na bakondi bongo Baimbo kabasi balembi pe koyoka oka boy prophète abimi wo ngai nzambe boy ngai kuna nzambe boy pona kosilisa eloko songolo to pakala ba oyo basi balembi koyoka na matoyo koyebisa bango nini. Matondo mingi mama journaliste vraiment baimboka balemba bisote parce que tango ya makambo yo soki double ezali batu bayaka ebele bayaka penza ebele mutu azoya na ndenge na ye na lolenge na ye mais vérité yaka sima atako na ba feti masanga kitoko eyaka na retard alors totala te o nyonso wana eleki mais to chama to ipe misu na ba osko to ma vérité biso code ya alliance eza kota na sembo bima na sembo parce que toza bato oyo tozoya pona profiter balobaki ke basala nzambe faut tozala quand même ebele parce que to combattre diable mais bato baluli mbongo baluli bozui bazobebisa bakomi koyana lokuta liboso ya l'état ya gouvernement po kaka azwa kaka nyaka bazobosa na kene nini nga susi na ngezali penza ke bayimboka bazwa kimia ba o bayebi mama matondo tina zolo baboye baye komona nga liboso ya caméra na osala émission oyo vraiment bayoki bien parce que kolela penza elinge koma na suka bayimboka ezata ya nzambe sikao wana tozaki ta ba aventure awe komita ya nzambe ekomita ya nzambe ba o baboya bote ba o baboya na bango ki escroquerie ba o baboya na bango ki opianga kadwa mutuka mais toza na souci ya mabele ya Congo mboka Congo makila etanga lisusu te vraiment nde yango toyeli liboso nde na ye kotika message o liboso ya caméra pour que bayimboka makambo nyonso ezoleka to bandana na porte na biso awo to silisa nanu toza pona kotake mibondo te toza pona koboma mibondo te po makila tolinga ngo te vraiment histoire makila tolinga ngo te souci na biso eza to yokana to sola to yoka bango bakoloba nini bango bazana posa nini poke to sangisa makanisi po batika kimia ekota bao pe bazo profiter sima mibondo ya malamu po kaka babomaka babebisaka mibondo bakende sango ya mabe etake basala déjà histoire ya mabe vraiment eloko wana bakoya kotika yango a partir tango tozoputa na ba grand mibondo oyo penza basimbi pouvoir basimbi bokoko nde tango tokosolola tokoyokana na bango kimia tango kokota awa peut-être kozala pe malamu mingi na ba mibondo na biso nyonso tokosangana tokoyeba lisusu ko travailler pona histoire ya suka ya mabele ya este na biso vraiment ba imboka balemba te bazala te batala te o eleki bayeba ka keno na kati ya ba makambo ya kebele et yaka pona ko doubler pour que gouvernement mayele sila mais biso toza pona bongo te toye ko sengelo ko pa mutu te mais toza poka kimia ekota tozala na sécurité
pour kimia ekota banoso tozosala ezala déjà gouvernement yebake bangunza pina bazali o bazobunda pe ba o baza pina mino esila na munoko me azoloba na munoko ya mboka ozo sentir azoloba eloko ya mutuya azo peso mayele pe osaleli yango koti tabisika na tokenda ko makolo nga ona niataka na makolo pene okondima te ata 300 km toniataka na biso ozolala ozolamuka kana nzela po kaka mukano nzambe kokisama vraiment toza na eloko mosusu te ya koflatter population mais toza na bosenga ke kimia ezala na mboka. Très bien. On est allé maloba ya maman Matondo Liliane, on est allé représentante légale ya SSB étoile PVA Longo, ils allé bongo église autochtone, azali peli sous membre ya alliance des chefs spirituels Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales, où ils allé branche spirituelle ya coalition interconfessionnelle pour la nation, azali moko ya tribu yaka, moko ya motuya mama ya Longonya, ou azali na lignée ya Yanfu ya Kiamvu pardon auti kotanga origine na ye auti kotanga pemboka na ye a pesimbela na bakondi pe na baimboka eyo kamela ye azali molobeli ya Bangunza na cadre ya alliance maloba na ye ebota penza mbuma na nzete ya solo pote kimia ya solo ekota na porte à ville à Kinshasa awa na Grand Bandundu parce que Grand Bandundu ezali na porte ya Kinshasa kimia ile kinyo sonde ya lobi boko makila ezali susu na temps kotanga te pona baimboka na kati ya province ya Grand Bandundu tokoyoka oyo bakobenga biso na numéro ya ezali affiché na ba ya écran toko répondre à bino pe lisusu boko landa biso sur Facebook Bobeta FM télévision po bolanda entièreté to intégralité ya émission oyo maloba ya mama Liliane Matondo boripe okende na X Bobeta FM télévision ou soit sur YouTube Fondation Maloua TV boko kuta émission en intégralité. Nous espérons que Bakambi ya ekolo bako yo kapenza message na bino. C'était un plaisir ya ko partager dans le plateau oyo maman Matondo Liliane to pesio lisusu Matondo mingi. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro des FM Exclusivité. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.